Oui, bonjour. Tengi toyeba yo wane kotourne kaka yo na vie na odali mama expliquer penza bana kine bana poto bana mokili ndenge bozalaki po bino mibale ka bosala banzonzinga ebele yo mpe nande motu ebi masolo ndenge banda ozala na vie na mpo ane kotika yo te kozala kaka mike expliquer nano bana poto Vraiment, hello mon olobakara. C'est sûr banda liwa ya vie na ngai. Dadi likamba la tapis rouge mba liboso nazoloba boye na caméra. Dadi likamba la za vie o nazala na air nyonso. Tozao zane mingi ngai ye belge. Tozao zane trop. Mais tu as un projet belé na vie tozao tozale na ngo poto sala. Vie tango auti voyage à N aye il fallait to monter mouvement talara kasavubu ekoki ko tombete hein natamo vie malade bandi jour mon amoni vie na tuni vie santé oh na nga bien boy boza calme ma solo kala mingi te ezo banda mais na vraiment comment on avait les lois accueilli vie pas na regretter vie parce que akosinga vraiment ma casse akosinga po parce que na ba projet oyo tozala na ngo vraiment ma casse o vraiment espoir nanga e koma mingi na ba projet na e oyo a proposer biso mais balobi ba artiste msusu banoy koyoka mutema lukuna babiki non ndenini dadi alingaka betina ya kasavu mai anzonzi nyonso kozwaka mai ezalaki nini eluba ezalaki na kati eloko nini ezalaki na kati bon tolobaka te eza mpona petit na ye mike respect mpe ekontaka vie wana azali kobenganga air nyonso air mosusu bamakambo mosusu vie azalaki kotindanga air mosusu ngai na ye mpe na tournage boye naluki mpe basiège ya répétition mais pardon basiège ya tournage mais na tourne te comprendre natamboli mpe naluki mpe bandako biloko wana tu yango wana ekokota nde vie na ngai tapis rouge vraiment malade à vie ekamusi ngai vraiment ndenge ekomi na baniveau oyo vie ntango vie malade ebetaki ye liboso nakutana na vie alobi aza na ye normal mais nzoka vie azalaki na makambo mobo mso mpe abombelaki biso bapeti na ye vraiment makambo ya malade ya vie vraiment nakoki vraiment nakoyeba yango vraiment te vraiment elo mo nakolobaka na famille bozala na mitema vraiment ya malamu ya kosupporter bana ya président tapis rouge mwasi na ye talaka pas ezali bo bana wana elo na osenga baremarke te trou moko boye ezali bana basanti kaka ondire papa na bango azali eloka na pesi conseil na famille vraiment bobatela bana bien biso pe baleki ya dadi ya président dadi tokozalaka pembeni ya bana wana po tosoutenir bango vraiment elo mpe na koloba su dati yo nde moto otikali yaya yo nde moto otikali leader yo moto otikali papa yo moto otikali mama yeba kobatela baleki na yo yeba mpe kobatela mama oyo mpe abokoli yo vraiment elo mona olobakaka na bafani oyo vraiment balingaki tapis rouge atiki famille tapis rouge akei mais en tant que bino bafani bozali nayebi bana tapis rouge bakosouffrir te bosoutenir bana wana botika bango te lelo kaka lelo tokosangana boye ti bazomona ampleur ya bato ebele boye lobi bana wana bamona asu mutu te bayaka mpona suivi na bango ekosenga bafani
o balinga tapis rouge bolingaka tapis rouge te bolinga pe na ba oya ye na osenga na bino bo soutenir bana na tina suka bo tika bango te vraiment yango wana ka Fatima. Ouais, programme matanga eza déjà bon et déranger bato pour programme ezala prévu fallait bima le 28 mais ba changer programme et commis le 27 lobby vraiment matanga vie biso nyonso tokozana mort ya ngalema tobimisi vie après toye na quartier na ye place akoli na Farage na Kasavubu totamboli toke na place na biso ya artiste wana tobeti vie tour après toke na stade de Martyrs to déposer père wana après vendredi père ake na ye vraiment na métropole. Moi ya sukara na olobaka vraiment napesi bafani na nga tu balinga Mike vraiment bambote ebele Mike Mwini vraiment bambote ebele vraiment naza na pasi soki bozo remarquer misu na ngai eza vraiment na douleur ebele vraiment oyo akei azalaki vie oyo azalaki kopesa nga respect na mamu na nga tu vie oyo azalaki kobenga na telefone tovandi tosolola na tourne mpe vie azwi caché na nga apesi ngai eza kaka ye vraiment namoni na vie na nga comme si nazangi mutu moko boye o vraiment azalaki koporter vraiment implice epa na ngai na monde ya baartiste quoi na monde ya art. Voilà mpona bana poto soki bolingi bozwa ngai plus 243 90 322 91 03 plus 243 90 322 91 03 wana bozwi ngai moko vraiment numéro na ngai ya WhatsApp yango wana vraiment mana sepeli vraiment merci beaucoup.